Nayebisi yo ke conscience ya bato mususu ezopese baza na charge parce que mutu a signé awa signé ye moko culpabilité hein? Oui, mutu a signé awa signé ye moko ba forcer mutu atamoko teke yaka yo to choka ka signé mutu a signé pétition oyo a signé ye moko to ça 17 a signé ye moko mais mutu moko te ba forcer ye mais tant que to banda ko fanda ensemble na ba o 17 oyo mutu na mutu banda le kuna makambo zo tambola te faut ka to changer makambo zo tambola te faut ka to changer mais ce qu'on moni mutu conscience na ye a trahir yango a caillé contre sa propre conviction, c'est-à-dire ça ne va pas. Ça ne va pas quelque part. Te biso IDPS toza la base ya blocage ya gouvernement te. Nini kasi. Eza masolo ya union sacrée. C'est entre plusieurs formations politiques. Il faut ba o batinda, il faut ba o batinda, ba o pe batinda. Entre-temps, chef de l'État azana posa ya ba vertébré. Bato ba koya po ba kota na vision na ye baza la makasi ya kolongola mboka na biso na kati ya poto ya kolongola mboka na biso na kati ya sous-développement to comme quand même pendant tout ce temps on a ina sama lukonde bazuna batongote te bato basi bazwami déjà na yebi ke baza déjà na ba dernier réglage kala mingte to ko gouvernement oyo ko songa biso pour na changement e mona na kati union sacrée za nini bana mboka bazoye bate balobi bui mutu moko ayebisa kinga abi gloire tuna bango union sacrée za nini bakoye biso vision chef de l'état surtout ni bango vision chef de l'état neni ba biso union sacrée au juste union sacrée za nini bana mboka voilà nazo yebisa bana mboka boye union sacrée za mupepe ya sika we beti na kati ya mboka mupepe wana eye pona ko panza libala we ezalaki entre FCC et cash toke menana gestion yasika, toke na gouvernance yasika, tokei na union sacrée. Bonjour mesdames et messieurs, heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs, vos écrans, vos téléphones, n'importe quel support aux Hollandais la Je vous dis souvent, si vous voyez mon visage, ce qui veut dire qu'il y a du nouveau, ce qui veut dire qu'il y a l'information. Quelle information? Hier nous étions tous en assemblée provinciale, vous avez suivi ce qui s'était passé, personne n'a gardé sa langue dans sa poche. Godempo ya longi union sacrée bato pétition wana bazalaki bato lokuta boyena boye mutunyo so lobagi na ndenge na Gentini ngobila na Nerombungu. Je crois que j'étais le premier à l'axabino vidéo wana il y a la déclaration ya Nerombungu. Ce qui se passe dans la ville de Kinshasa, Zanu et aussi Lacan. Tout ça pour votre service na Kiti na ekoluka moko ya bayi pétitionniste. Boaka qui pétition pour na ko déchoir Godempoui. Alors je crois que lobby ceux qui vous monier vous remarquer Longinae qu'il était au four et au moulin. Mais qu'est-ce qui a fait que nous va tomber? Qu'est-ce qui a fait qu'il va courir? Est-ce que pétition Moussou est encore en gestation? On attend. Raison pour laquelle NASA dans son bureau. C'est avec lui que nous allons parler. Il est honorable. Sans plus tarder. Bonjour, honorable. Bonjour, gloire. Honorable, boni santé, boni nzoto. Nzamba zobate la biso, toza malamu. Kolemba boye kaka banda bozwaki mo katolobi ti lelo pasi wana ezo continuer. Te eza pasi te.
bakino bapesa bino musala ya koloka vérité yango ba presse ebele et pour ça na pembe na biso po eyeba vérité to bandi koloba banda ton ti siko tozoloba kaka tokope tokolemba koloba te tokoloba kaka parce qu'il faut te pesa kino vérité. Avant de nous tokota na makambo wana pétition, qu'est-ce que vous reprochez na Godin Mpoyi? Nini bozo reprocher na Godin Mpoyi? Nini bozo ko accuser? Et puis makambo wana ebandi ndenge nini po ekoma tina pétition? Oui, eza makambo ebandi na kati ya assemblée provinciale na biso. To constater musala ezo salema malamu te, ba député bazoloba loba, so bakutani mibale, misato balobi. So bakutani 4 5 balobi que gestion ya assemblée provinciale ezotambola malamu te. Biso nyonso to constater que et nini gestion ya assemblée provinciale eza malamu te. Yango biso to zwaki mokano ya kozwa pétition pour to longola président ya assemblée provinciale parce que toloba kaka ke mbisi ebanda kopola na mutu. Malamu to lukana no mutu to longola yango tout le kamutu ya sika o eko kotamsa assemblée provinciale malamu yango to zwaki pétition oyo ezana ba grief ebele o to retenir par rapport ya gestion ya assemblée provinciale et lo aliboso eza o bande ko faut baye ba biskanyos o bazali ezalo bazana Kinshasa ezala o bazali banda. Batu nyonso bazoloba biloba loba mais biso toza quand même na vérité des faits ya on to ko exposer en vérité en ezani vérité en yango oyo to reprocher Godin Mpoyi incompétence na kati ya incompétence tozo tala d'abord assemblée provinciale banda ibanda et dit ata moko te tikala ko voter pour na ville ya Kinshasa loi provinciale ata moko te. Mais à part baidi budgétaire mais eza ebele fandi na ba tiroir donc au salaire beaucoup ici ba projet ezali ba proposition ezali ba ministre batindeli biso ba projet na bango ba mi député mususu bazui ba proposition ya ba edi et fandi wana mutozo ki pe yango azati d'abord non yeba ki kuna session passée avant de commencer la session à mars. Tout ça, il y a 4 plénières. Tant qu'il y a traité et dit budgétaire, ils géré la Kinshasa lelo. Biso assemblée provinciale to traité dans 2 jours. Et ça normalité. Contrôle parlementaire est assemblée provinciale est inefficace par rapport au gouvernement provincial. Contrôle les athées. Contrôle les athées. La commission parlementaire, ils ont fonctionné. La commission permanente, ils ont salam salaté. Ils ont salaté. Ils ont salam sala ndengenin. To continuer ndengenati wapi. Et en total, tout le monde non ça ne va pas. Ba député traitement na bango eza malamu te. Ba administratif, bazo futa maté ndenge sengeli. Bazana ba arriéré ya combien de mois. D'abord soki bafuti bango bazofuta bango na to oyo ancien président atikaki alors que dépréciation monétaire est très avancée. Il fallait tout améliorer conditions de vie na bango. Au-delà ya ba administratif tozana ba assistant parlementaire ndeko na ngai bat oyo bazala ka pembe na biso pona ko sunga biso na kati ya musala. C'est reconnu que il faut gouvernement provincial et zoa bango en charge et futara bango. Bazozo ba salaire tendinge sengeli makambo wana esali ke to zo pétition contre président Godin Mpoyi. Donc selon Bino ils a Godin Mpoyi nde mutu aza à la base que bato ba futa mara bien te contrôler ça la maraté banini te est-ce que fallait ça la nini pour maramona. Mais ce qui nzala eza na ndako tokotala nani tata ou bien bana tokotala tata na to yebiso ke mbisi e banda okopola wapi na mutu. Mais malamu to longola nanu président to le président ya sika o yako sala ke makambo etambola au-delà ya wana toza na problème ya construction ya bâtiment o ezana sima toza na yango a na kati ya pétition na biso bambongo ebimi ebele mais bâtiment ezo silaté valeur pe ya bâtiment selon ba expert ezana valeur ya mbongo o ebimité
Nous sommes des fait. Oh, tu relevé na kati ya pétition na biso pour nous relever te lokola makambo zo tambola bien te malam to luka atika place to luka mokambi ya sika oh ya ko gérer ni assemblée malam. Na ba formation na ba source ba tunsusu bazolo ba kenon ezande union sacrée azolinga s'imposer na ba place union surtout. Donc union sacrée locale a s'imposer na assemblée nationale a s'imposer na ba assemblée provinciale mususu ya ba intérieur ya ngope alinga s'imposer awa wana kati ya Kinshasa. Est-ce qu'on peut dire que non ils a vrai que assemblée union sacrée azana même ici ma affaire wana ya pétition. Mais ce qui est à union sacrée et pétition absolument qui est échoué ba député union so baza kona na assemblée provinciale ba parti politique na bango ils a ba membre ya union sacrée tout cas ko échoué. Mais ce qui toqué, to échoué, to échouana, ils a parce que bah tout est belé, bah se reconnaître en union sacrée, mais bah réellement union sacrée. Problème autozana ngo awa ezali ya union sacrée. Problème autozana yango awa ezali ya gestion ya assemblée provinciale ou ezali ya malamu te. Kalango bozalaka wapi po bosalango katango union sacrée inde beaucoup mikoluka koyeba makambo keno gestion zotambola. Lobby que vérité ezalaka têtu. Vérité doit apparaître l'air est komaka na quoi apparaître mabe bandaka ti tango ezokende bazobomba de l'autre côté pe vérité ezobundana ti un jour et quoi apparaître lelo ezande moment où vérité apparaître ya on peut biso to moni que lokola la vérité monani lelo il faut surtout avancer to tirer les conséquences ya vérité au to moni maintenant bino moko ba pétitionniste bino moko bo telemi na ninyoyo échec et outil wapi beaucoup élimine raisonne beaucoup éli vous avez le bas mon côté vous signez d'abord combien et puis combien on a beau signer ça signé par 17 députés mutu mon côté ba força qui est aya ko signer mutu na mutu lobby ça ne va pas il faut qu'on a signé non ça ne va pas il faut qu'on a signé non ça ne va pas il faut qu'on a signé ba signer à 17 oh ba signer baza 17 tozaki pena ba mususu bango ba lobaki ngai na ko signer te parce que nazana ba relation moko boy na emena ko voter mais to moni ba o ba signaki na ba o ba yebisa que tozana binon parce que to moni kuna ça ne va pas il faut kaka kende ba ye ko voter contre la pétition ngana to ko lobane mais na ba source mususu tozoka ke balembo Balimbo. Na ba source parce que tout le monde a attitude na bango na kati ya salle parce que ceux qui mutu aliaki mbongo te comment akoko c'est dédouaner du coup a changé mbalambo même na veille il y a kokendo traité pétition lundi a changé to solo là qui na batu au moins 30 personnes bazaki d'accord pour la pétition na veille to comme na salle bo to moni attitude ya mutu nyonso échanger mais ba o ba ceux qui balimbo ngana tango soko ozala na raison. Comment du coup bon mutoko c'est dédouaner dans un peu par exemple règlement intérieur na biso et lobby que ce qui président a mis en cause na vice naie bako convoquer plénière te bako présider yango te oui bako convoquer te parce que présider yango te pétition yango contre vice président et assemblée provinciale déposer ça qui peut pour junior Nimbalemba junior Francis Chibala plutôt qui pour son avant que bakota na salle. Mais qu'est-ce qui fait que va violer l'article 28? Il y a un règlement intérieur. Il y a un na tangi la bandeko bayoka. Le fisc et le parti où ils ont intéressé Vissou. Article 28 est lobby bouillé. Article 28 est lobby lorsque le président de l'Assemblée provinciale est mis en cause. Non, lorsque le président et le vice-président de l'Assemblée provinciale sont mis en cause, les doyens d'âge convoquent et président l'Assemblée plénière et les autres membres du bureau. Les doyens d'âge. Voilà. Dans les cas d'espèce, c'est le secrétaire provincial où il fallait présider plénière pour installer les bureaux d'âge, lobby. Mais ça les mindengi en athée. Tomoni bandeko oyo tozaki na bango na veille ya okendo traité pétition ba c'est des douaniers
bakei banyati mibeko ya assemblée provinciale na biso tokomo bunda contre bande ko tozaina bango même esprit même idée auto se mettre qui d'accord que je suis Zamabe il faut akende mais tokomo bunda na bango tokoko lo bandenge ni que c'est-à-dire ba o ba lobby ke baliaki ba ko za na raison depuis le PPT ba reprocher bino bato union sacrée ba maboko makasi maboko lokola nini biso na union sacrée toye pona copier ba kesi ya l'état te potopesa bato biso loko tozo bundela a ezali nde je suis ezala ya malamu mibeko ya mboka ezala respecter soki je suis ezala malamu congolais nyonso ko respecter et à cause la respecter congolais nyonso ko lia à cause de la condition à malam. Mais ce qui mibeko za respecté te, je suis à malam te. Comment bisoto qu'elle se permettre de pouka ba kesi à l'état pour tout banda au kabela batumbon. Biso na ide peso bunda ipona owana te. To bunda ipona état des droits est égal à respect des textes, état des droits est égal à bonne gouvernance pour na intérêt ya population. Ce qui bonne gouvernance ezate yango omoni to telemaki pour nous empêcher bandeko bandeko luka ba violer règlement intérieur ya ni nabiso to moni bango nyonso bazaki nabiso na ba bazaki pe na kaya union sacrée na ba bazaki na kaya union sacrée na so la déclaration ya union sacrée yango signé par 25 membres dona ba ya union sacrée na ba ya union sacrée auto solaki na bango pe babalu na ba parents na ba non parents auto zaki na bango ti na veille ya rendo traité pétition ba bongwani ba komo bunisa biso biso to lokaki to respecter règlement intérieur bango ba lobby règlement intérieur vous allez respecter to salika ba sala passage en force donc le baké o lobby ezaki passage en force ezaki passage en force parce que il fallait to respecter règlement te mais vote salemi na ndenge ya muibi nazo yebiso ke muto atangi pétition na biso atikala ko sala mandaté pa na biso te Ola. Bato bazaki ba témoin na urne. To tikala ko mandaté bango te. Ola. Mais nazo yebisa yo. Muto atangi pétition a signé awa. Na union sacrée. A signé qui? Comment on est là? Nazo lakso kombona ya. Mudi Simbo Romeo. Elia Gombe. A signé déclaration. A signé qui pétition. Muto mo atikala ko forcer était à signer pétition. Mais à quel kotanga pétition biso ba pétitionnaire to bimi libanda ye atika ina kati ya salle dobino botika libanda ye akaya kotanga pétition ndenge nini nana mandata ki biso to bimaki pona ko sala échec na violation ya règlement intérieur ah bon mutu nyonso azali na conscience na ye tranquille akoka ko permettre te ba violer règlement intérieur donc vous n'avez pas calé na ngaka pona règlement voilà ne fils que règlement ils allaient respecter avant que na vote donc ba dribbler bino ba dribbler bisoté ba violer des règlements intérieurs to koluka to sala que règlement intérieur ils allaient respecter moi te beaucoup kana bino bangona jatini ngobilate beaucoup tikate. Mais papa, la vérité finira toujours par triompher. Ndekonangai. Oyoki ke kuna pe nko imususu abandi ko ganga. Toujours comme kuna. Soko yoki ngoya bandi okanga kona c'est-à-dire ça ne va pas. Biso pe de l'autre côté to lobby ça ne va pas. Soki ezamabe toko ko se valer de face tête to koloba ke ezamabe. Soki ezamalam to beta maboko. To ko accompagner mais ce que ça mabe to ko dimate mabe le cas mais sikoyo eloko nini bo prévoir c'est que ngi bo poliwana bo polina no botiki est-ce que le camus ça en ciment petit ko ya to eloko le camus so ezali nini batami ici o mibeko amboko na biso epesi biso ezaya ke lokola ba violer règlement intérieur na majorité na bango wana faut bo attaquer biso tozokende na ba instance judiciaire pour constater irrégularité, il y a tenu, il y a plénière, ou il reconduire Godin pour y président. Donc, vous avez na justice. Tozo kende na justice. Vous avez même bureau, vous avez même mani. Tozo kende ko attaquer tenu irrégulière, il y a plénière, il y a lobby. Na résolution et bimi na plénière ya lobby ya moto zuke ndiko attaquer na cause. En tout cas tozo ngapona to bimisa mama comme raison pour laquelle je vous dis souvent abonnez-vous sur Positive Télévision
chaîne Nabino, ça vous coûte rien sur s'abonner parce que aux sunga jeune na yo o avandia wa toza na elo côté tant yo suninga ngana sungi ba toza na bango to continuer ko sunga ma tozo diminuer pauvreté na mboka et vous allez malamu s'abonner na Positive Télévision aux informations aboué uniquement à baibo landa biso na itando ike numéro ya mwana eza na ba ya écran benga contribuer et vous allez malamu honorable. Oui. Qu'est-ce qui se passe entre Ngobila na vice-gouverneur? Oyo yekomi ke non en akati kuna bokoki ko gérer en moté et comité ebima pa na biso boyebi biso tozala so tozuli kamboto tika kati ebima ti pa na biso soki oyoki ngando ayebisi oke non soki oyoki ngolo ayebisi oke ngando azobela njimila ye parce que bango mibale bafandaka wapi na mai Nero Mbungu na Gentini Ngobila bango nyonso mibale bazaki élu sur la même liste. Bakei kosala musala oyoki mena lelo Nero Mbungu azoganga le fils gouverneur alobi que ça ne va pas. Biso to zondi milaye que ça ne va pas. Alors c'est-à-dire ba gérer na kati et simbité à gérer na kati et simbité yango atomboli mungongo pona gonganga ni dépêche bu pona ka état de droit bolo bara vérité boko saraté honorable caméra ngwana. Oui nazota la caméra. Vrai ou faux que King Bopé tu na budget. Bon nakola batele King Bopé tu na budget mais sinon King Bopé tu na impact visibilité. Ça reste à vérifier chez moi. Le vice-gouverneur a déclaré un mot. Je peux aussi vérifier si réellement King Bopé est un budget. Ce que Kalawana projet wana ti avant école il est pas na binoté dans l'assemblée provinciale pour boyer bateau boyer bateau bino ba honorable. Ce qui est les kaka il y a qui zala na budget. Ce que les cas qui té comme mbala mon exécution ndenge. Ndé sika ozo ko tozolo baké une efficacité ya assemblée provinciale par rapport ya exécutif provincial une efficacité ya mwana. Ezana makamsu les garabino. Ezana makamsu zo salema oh esengeli l'assemblée provinciale a fongolela ngo misu mais zo le ka assemblée provinciale azo yeba yango te. Nazo peso exemple problème ya Zando wana. Vous voulez que le président de la République aille na Zando biso ba député tozawana. Et ça bino Sonia. Et ça la biso mabe. Bo regrettaki makasi. Problème ya nini ya nini mama yemu. Vous voulez que les députés nationaux s'occupent d'un problème à maman et même si les députés provinciaux tozana empêcher bino. Mais nazo yebisa yo que député assemblée provinciale les a gérés par un bureau anezali présidé par le président Godin Pouy. Makambo beli zo c'est les manavine ils a ndenge sengélité ba étouffer assemblée et ça la musala na ndenge sengélité. Na otu yebisa yo que les obimaté contrôle parlementaire et social maté ba monsieur mibale minene tozala na yango na assemblée provinciale yango wana alors tozana ebele ya kosala mais ezo sala maté na to ya biso 4 plénières pour toute une session Zando zana budget Zando zana budget na yango parce que na monaki na édit budgétaire ya fa passé na monaki paye une rubrique où ils allaient non là je ne maîtrise pas les chiffres. C'est les cofines qui peuvent maîtriser les chiffres. Parce que biso, le biso budget, le même jour, on a totalement en oboye, et l'équipe biso wa, et l'équipe n'est l'équipe. On a maîtrisé les chiffres. Est-ce que tu espères que Bana Mboka peut espérer que Zando na pe ko ya ko baxelo remonter ko sala pe mamu malamu ko zana délai mo moi muke Bana Mboka ba ozela. Délai ba pe sur ces délais ni. Biso des photos tout na bino ba. Mais yango nga nazo to na yo pe que délai o ba pe ces délai ni. C'est ça. Délai ezate. Musalango c'est bandi. Musalango est-ce que c'est bandi? Musalango ya Zando ne c'est bandi. Qu'est-ce qui bloque? Eza contrat moko boy oh tozo comprendre te. Il faut tout comprendre yango. Ce que le président de la République pas ya comprendre. Mais oyo ki ne rombunga yebisio ke eloko ba présenter le chef de l'État eza mususu. Parce que biso lingito lo bani. Mais maintenant c'est mutu azana kati ya masolo ayebisi ke contrat ya Zando ndenge basali yango eza yango te voilà siko olingito dona ko pe balakisa ki bino peza yango te
Mutu moko a dribblé na bino député a dribblé na mokonza moko. Mais ce qui ont monité lobby inefficacité. Ici inefficacité ezandi yango wana ti. Inefficacité ndi yango wana. Est-ce que mutu azo empêcher bino ba député bosala musala eza président? Mais ce qui Mbosso président Mbosso te président Godempo. Oui, mais ce qui assemblée ezoyeba te nini ezolekana kuna. C'est-à-dire toza inefficace. Siko honorable caméra ngwana pardon. Nazota la caméra. Ndenge penda bino moko. Na ba union sacrée, ba député provinciaux nyonso tout ya Kisasa. Oui. Bosaleli musala. Ce qui 2023 a lobby bo assure que bozonga sur population ça met sur confiance. Bon, na union sacrée population a reçu la biso confiance parce que population a bino moko na nu boye. Bino moko penda ndenge musala bosali na ndenge bosali pendant temps oyo. Est-ce que Zap na mutema malamu des populations azana confiance na bino to aluka bato mswatia. Bon, au moni quand même biso busoso totomboli quand même mongongo parce que population appelle ça biso voix. Yango totomboli mongongo. Ezana ba oy population ko pesa confiance na ndenge na bango ya kosalela musala. Ezana ba oy population ko pesa confiance na ndenge na bango ya kosalela musala. Nous avons quand même to sali quand même essentiel ya ko bimisa mabeli banda. Pour lobby population ya kolobate ke bosala kinini non to la kisi population mabe yango oyo totali na kati ya ba o to saki na bango ba mususu ba kimi biso balandi o bango balandi wa na union sacrée na ba député union sacrée bozana assemblée provinciale boa combien dans la déclaration yango oyo bato ba adhérer na union sacrée 25 déclaration c'est là qui est publiée sur 48 sur 48 boza 25 toza 25. Oh, bah, vous avez la majorité. Toi ça déjà la majorité. Mais ce qu'on monite toi la majorité. Mais vous échouez. Toi échoué toi la majorité. Bah on va signer pétition 17, c'est-à-dire il ne manquait que 8. Tokei na nini na urne. D'abord on a une plénière. To luki te faire respecter règlement intérieur. Kaka ba o ba signer na biso pétition. Ba lobité. O ba signer d'abord adhésion ya na déclaration d'adhésion. Ba lobité. Biso tozana binote na démarche na bino ya ko faire respecter règlement intérieur. Biso tozana ba oyo bazana katia ko gérer mabe. Allez-y comprendre. Je crois que non Tobi mana siégé au hôtel de ville, tout n'a pas une question mon avant dernier. Qu'est-ce qui fait que nous avons tenté Makambo contre Ngobila, contre le président, contre Ngobila, contre le président et aussi mbatté na mukousézani? Na yebisio que conscience ya batu mususu ezo peser. Pas en charge. Parce que Moutou a signé Yemoko. Culpabilité. Oui, Moutou a signé Yemoko. Ba forcer Moutou a tamorote que yaka yo to choka ka signé. Moutou a signé pétition oyo, a signé Yemoko. Tout ça 17. A signé Yemoko. Mais Moutou moko te ba forcer ye. Mais tant que to banda ko fanda ensemble na ba o 17 oyo. Moutou na Moutou banda le baka kuna makambo zo tambola te foka ka to changer. Makambo zo tambola te foka ka to changer. Mais ce qu'on moni Moutou conscience na ye a trahir yango. A caillé contre sa propre conviction, c'est-à-dire ça ne va pas. Ça ne va pas quelque part. En tout cas, honorable Bino Bozana Katia Union Sacrée, qu'est-ce qui bloque le gouvernement, la sortie du gouvernement? On vous accuse aussi les gens de l'IDPS que Bino Bozana à la base. Il y a blocage du gouvernement. Biso IDPS toza à la base, il y a blocage du gouvernement. Nini kasi. Eza masolo ya Union Sacrée. C'est entre plusieurs formations politiques. Il faut ba o batinda, ba o pe batinda. Entre-temps, chef de l'État azana posé ya ba vertébré. Ba to ba koya po ba kota na vision na ye, bazala makasi ya kolongola mboka na biso na kati ya poto. Ya kolongola mboka na biso na kati ya sous-développement to comme quand même. Pendant tout ce temps on a ina sama lukonde bazuna batongote. Te bato basi bazwami déjà. Na yebi ke baza déjà na ba dernier réglage kala mingte to ko gouvernement oye ko songa biso pona changement yemona na kati ya mboka na biso. Honorable caméra yango wana nazota la caméra. Union Sacrée za nini?
bana mboka bazoye bate balobi boui moto moko ayebisa kinga abi gloire tuna bango union sacrée zanini bakoye biso vision chef de l'état surtout ni bango vision chef de l'état nani ba biso union sacrée au juste union sacrée zanini bana mboka voilà nazo yebisa bana mboka boye union sacrée za mupepe ya sikawe beti na kati ya mboka mupepe wana eye pona ko panza libala wezalaki entre FCC et cash toke menana gestion ya sika toke na gouvernance ya sika tokei na union sacrée eza mupepe oye pona ko longola misisa nyonso ya mabe oyo bandeko ya régime passé batiaki na kati ya mboka na biso misisa oyo bandaki ko bloquer développement ya mboka na biso misisa oyo bandaki ko bloquer changement ezali ko pikomande na kati na union sacrée na mupepe wana eza lokola ouragan merci ya na tuna mupepe za rapena ba kombo to ba tempête ouragan ni siko mupepe ya bino eza lokola ouragan oye pona ko koisa ko longola mabe na kati ya mboka poto kende na gestion ya sika komba mupepe mweza union sacrée. C'était là l'honorable, je l'avais réussi na ebisaki yo to awana positif ndi place ya kuzoba information en temps réel. Nous étions chez lui et ayambi biso a pesi biso opportunité tout solo la naye s'abonner, ça va te coûter rien, soutenir biso to soutenir pe ba bazana bandaku bolobi entrepreneuriat ba jeune biso to bandi bo soutenir biso pour que tout kende encore le bosso to évoluer. Honorable, merci à recevoir biso. Merci beaucoup Gloire. Merci na ba ndeko nyonso o bazolanda émission na biso. Ils na ba télévision, ils na ba téléphone. Vraiment beau s'abonner et bilé awa. Nde ici ka to banda ko zoba information et bilé. Na temps réel. Na temps réel. Bano ya suka. Na ba olanda yo ba mona union sacrée ngo bazo ba mutuna makolote ba mona ka union sacrée bande banda mambuza ka mbulunga mbulunga liboso zalaki kabila zo bloquer kabila aza esusute o zalaki mabunda ete o tambo mamba ki botika lisuka bino moko siko to komo yoka o Moïse o bemba ba bi pes de victimisation balinga ko se victimiser yebisa bana mboka liloba suko ba ozela mama malonga pa union sacrée na zo yebisa bana mboka bazala kimia kala mingi tozozo gouvernement na biso ya union sacrée oyo ekoya ko zongisa makambo ya malamu na kati ya mboka na biso na zosenga na ba kino nyonso ba se décourager te na oyo esalami lobi bitoma na biso ezokoba to koma na suka po tozongisa quand même l'égalité na kati ya mboka na biso. Merci. Merci honorable. Et c'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Numéro ya mwana Koma Benga et vous allez malam tokutani prochainement. Je remercie Jeskin Zola qui était à la caméra. Je remercie Christine, moi maman ya biso ya Ndiayasika. Moi c'est à Bali. Talara gali beaucoup, il a dit l'opété. En tout cas malgré tout ya allez bye ciao. OK.